Mbote na baye nyonso bayandaka KNB News pe lelo nazali na sai ya kopresente bino o ezali édition ya mokolo na lelo. Tofongola édition ya mokona lelo na tina ya président Félix Antoine Tshisekedi oyo a participé na 4e ya anniversaire de mort ya oyo azalaki responsable ya maison civile Monseigneur Gérard Mulumba Bolanda. 4e anniversaire ya Monseigneur Gérard Mulumba oyo azalaki frère cadet ya Etienne Tshisekedi ba Mulumba oyo azali papa ya chef de l'état. Merci monene esalemaki kuna na Notre-Dame ya Fatima. Esika nini tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participaki entouré na famille na ye mobimba. Pour na rappel esengeli koyeba ete Monseigneur Gérard Mulumba akufaki bongo pendant période ya Covid na yango 4e anniversaire na ye ezalaki organisé kasi esengeli koyeba ete azalaki évêque émérité ya diocèse ya Mweka kuna na Kasai. Ye ayebaki na kokufa na âge ya 82 ans après avoir kosalela mboka oyo ayebaki na kotravailler na présidence kuna lokola responsable ya maison civile. Kasi avant célébration salama Dr Bruno Miteo oyo azali bongo responsable actuel ya maison civile azwaki maloba pe aevokaki mingi contexte de disparition ya Monseigneur Gérard Mulumba oyo akufaki pendant période ya confinement oyo ba obsèque na ye ezalaki organisé normalement te kasi bango bazali na mémoire mingi bazali kokanisa Monseigneur Gérard Mulumba na makambo ya malamu pe comportement na ye oyo azalaki na yango mingi simplicité humilité na famille pe kosangisa libota na ndenge asalela mboka na makambo ebele kasi elekaki na ndenge moko ya malamu na présence ya ba membre nyonso tout ya famille présidentielle pe ba homme politique na ba autorité ebele ya République démocratique du Congo. Seni a poussé au ezali date ya élection ya ba gouverneur ya ba vice gouverneur pe ya ba sénateur na date ya le 29 avril 2024. Élection ya ba sénateur, gouverneur, vice gouverneur awa pona ba province nyonso ya République démocratique du Congo sengeli koyeba ete seni ayebi ko pousa calendrier nango et komi bongo le 29 avril oyo nde ba élection et ko salema pona ba gouverneur, vice gouverneur pe ba sénateur ko banda le 25 avril kino le 27 nde campagne sengeli salema pona ba élection oyo ba candidat nyonso ba ko sala na bango campagne po ba voter bango lokola ba sénateur topé ba gouverneur na ba vice gouverneur kasi le 29 avril nde ezali jour oyo vote ekosalema na ndenge calendrier oyo ya sika seni ayebaki na ko publier mokolo ya lundi 15 avril 2024. 350 kuluna bazalaki remi na maboko ya général Jean-Pierre Kasongo oyo azali responsable ya service national pona kokende na bango na Kanyama Kasese. 350 kuluna bazalaki bongo remi et paya Général Jean-Pierre Kasongo oyo azali responsable ya Kanyama Kasese pona formation pe kosalela mboka esengeli koyeba ete bazalaki présenté et paya gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka oyo na maloba na ye azangaki te ko remercier la police pona mosala kitoko oyo bazali kosala awa na ville ya Kinshasa na kochaka maboko epai ya ba jeune to pe bato nyonso oyo bazali kosalaka desordre na ville ya Kinshasa na yango 350 oyo esengeli mokolo ya mardi lelo deja bakende Kanyama Kasese pona ko travailler na service national na maimatali kosala bilanga to pe misala misusu ya maboko
po lobi pe bakoma utile na société. Kasi tango azwaki maloba Général Jean-Pierre Kasongo alobaki ete na kanyama kasese nyonso ezali rosité kuna po o moto afandi awa asali des autres amoni place ba okende ko berceye nde ezala na kanyama kasese kuna ezali nde discipline po ba jeune oyo basalaka kuluna awa na ville ya Kinshasa mingi ezalaka nde problème ya discipline nde tungisaka bango na yango wana kuna atango bakokende esengeli bazwa éducation na bandenge nyonso to esengeli po tango bakozonga na ville ya Kinshasa ba changer na atango azwaki maloba commissaire adjoint ya ville ya Kinshasa Général Blaise Kilibalimba ye alobaki ete ezali na plus de 2000 kuluna bazali kozela basamba po na sima baye basor na bango soki pe bakokende kanyama kasese to pe bakotinda bango wapi po esengeli ba changer kasi mosala kitoko na la police o ezali kosala malembe kuluna oyo tozali sir na ville ya Kinshasa ekosila po na mosala oyo ezali kosalema na la police kasi po na rappel c'est que ba ete 1600 kuluna oyo déjà bazalaki formé kuna na kanyama kasese bazali awa na Kinshasa nde bakozala déployer na République démocratique du Congo mobimba po na kosalela mboka. Beltesco azali ko continuer ko sepelisa bana ya République démocratique du Congo. Nalia Cornebef uti Beltesco te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe lata ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango nali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo lata ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani Congo mobimba mpona nini po à la différence ezali mundele esa atira oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Formation ya gouvernement bakinois ba proposé na madame Judith Suminwa boye balobi majorité za la basi kasi minorité nde mibali. Na cadre
ordre kaka ya ko féliciter o ezali président de la République Félix Antoine Tshisekedi na tina ya ko nommer o ezali chef ya gouvernement mwasi ezali malamo mingi kasi peuple congolais esengi na kati ya gouvernement ya mama Judith Suminwa basi bazala majorité mibali bazala minorité pambate mibali basali ba dégâts ebele mibali basali bosoto ebele durant gérance na bango ya mboka boyoka ndenge population ebanaki ko s'exprimer liboso ya micro ya KNB ngana za ko sepela mingi ndenge président de la République parti a proposé que mwasi batambwana elongo na sepe na likamwana pona ete ba mibali batamboli na ba défaut ebele na gouvernement na ba bi ebele batala ngana za koloba za na banga moto premier au commence ce soir non na za koloba que ba mibali batamboli na lokuta makasi donc batamboli pona ba concubine na bango base merger na bango malamu etali peuple te alors bazako se compter na bango l'essentiel kaka zwa oya ye intérêt yango wana mais namoni na mama pona ba mama bazalaka molende pe souci ya bana akoki kozala na quelque ba mibali muke bazala minorité ba mibali bazala minorité basi baleka po asoki atie équilibre ya 50-50 bakobundisa ye na équilibre ya 50-50 alors na kosepela te batia que 50 ezala mpona bamibali 50 ezala mpona bamama au mieux que majorité ezala mpona bamama mpona minorité ezala mpona bapapa mpona totala mpo mboka depuis pays na biso république oyo tozalaki nango ya Congo Zaire tosalelaki bamama te lelo nayoki likambo esali ngai kitoko mingi alors na sepeli que maman atambola kaka bongo soki azali koyoka ngai atia matoi na azala très vigilant azala muto bakoko conduire ye te ayokela kaka oyo azali président de la république mpona bazwa mokano kwa bakende liboso ya liboso na kobanda ko féliciter président de la république ndenge apporté choix na ye na primature et pas ya mwasi. En tout cas, félicitations et ça prouve en suffisance que Aza, l'homme de la masculinité positive. Alors, suggestion nanga ou proposition nanga ezaboye. Nous avons proposé na Madame la Première ministre, Madame Judith, ameka ko équilibre, ko ça l'équilibre entre mwasi na mobali. 50% basi. 50% mibali na gouvernement na ye pour que totala comment est-ce que ba makambo ekotambola parce que avant basi parce que avant mibali nde basalaki mais tomonaki gérance ya mibali ndenge ezalaki maintenant parce que ye mwasi aye totala pe gérance na ye ndeko kozala yango tozosenga ye asala 50% pour que to Mekako faire avancer le pays nabiso. Bon, laissez seulement aux filles ou aux femmes, je dirais, côté que la bango, Moussala bango moko, en tout cas, pour nanga, wana eza eloko ya liboso eza kolakisa impuissance nabiso mibali. Alors, côté pekaka mibali et kolakisa pe lisusu que non tozo considérer basité. Alors pour nanga nazo senga kaka équilibré ezala 50% mibali 50% basi pour que to meka komema mboka na biso liboso. En tout cas vraiment na sepeli na idée na makasi depuis tant on a yoka ki ba tie mwana mwasi na sepeli. Pour banda tozaki na série Kabila ti to comme na moment où toza mibali na mibali batika lo sa lelo moko te ko yiba kaka na bentire na bango. Oh vraiment totela no ba maman mukie lola onde maman kotambusa mukie parfois maman ça na souci à mwana po ba maman ndi abema mwana libumu 9 mois ayebi ke mwana ngai maman lemba mwana ete aza na souci ayebi ke mwana ngai zo souffrir ngo tika mwana ngai souffrir te ba papa ya moko boye so aleli mwana pe minu aleli o minu kaka alors fatia tambula na ba maman travailler na maman plus que mbali en 100% c'est à 70% ba maman 30% mibali
po kimia eko sala tanto pito to mona bimo makambo malamu po mibali baleki wana basali eloko te baweni b'intérêt na bango kaka batongi ba immeuble mapangu banini biso tozo souffrir kaka tuka to sepeli vraiment mama alanda exemple ya papa wana bauti kozala te asa lokumu wa mama po esepelisa ba mama na biso mibali tozala na nsima na ye tuka toza na nsima na ye na président de république asala oyo ndenge fasi alingi totambola boye mama landa yango po kimi ezala vraiment mboka ebonga likambo na compétence nde likambo oyo ezali kopesa pasi na mitema ya bato ebele pamba te mwasi oyo baponi étant première ministre na kombo ya Judith Suminwa eza kaka pona mwasi te bazwi kasi azali na compétence koleka pe mibali ebele yango wana bapesi ye place wana asala mosala kasi peuple congolais esengi elobi gouvernement na ye ezala constitué na basi ebele pamba te ba mama nde bayebaka pasi ya bana peuple congolais ezali ko souffrir peuple congolais ezali komona pasi ya ba forme nyonso na sena moi ezali lokola tozali ko vivre na kati ya lifelo kasi tozali nde na kati ya République démocratique du Congo oyo pasi ezali koleka mibali baleki basali ba dégâts ebele kuna bayiba kuna babi kuna makambo ebele kasi cette fois-ci bachana no basi na kati ya institution ebele ebongo tokotala soki bako gérer malamo tope bakosala ba même chose oyo mibali bayebalaki kosala Kinshasa eleki partout oui croisement ya veni Bokassa pe Croix Rouge ezali na état moko oyo bato bakoki sukoleka te esengeli nango bakanga Kinshasa oyo kala mingi te ekolimwa na yango na cartographie ya RDC bino moko botala ba aveni nyonso ezali ya kokufa kasi oyo ya Croix Rouge Bokassa pardon badi bino moko botala même bawewa bazali ko travailler te po place pe ya kotelemela bazali na yango te mosusu yeyo atelemi na katikati ya mai azali kozela ba client kote kuna bato bazali koteka bilamba kaka na kati ya mai pardon badi po bazali na solution te bazali pe na bisika ya kokende te awa na Kinshasa oyo tozali komituna gouverneur azalaka bourgmestre azalaka ba chef du quartier bazalaka tope bazalaka te dans la vie ya ba congolais pardon baleli ayumeli esa plus de adeza bazokipe biso lisusu te bandaka bele atika tisikoyo ezobonga lisusu te balekaka na bango bamonaka bakongolaka mpe bamongo ya baparking bajeto tosombaka na nyonso bazwaka yango na bamama oyo bazoteka awa bazwaka yango me eloko basalaka na yango te oyo tokobongisa me baosala te vraiment mpona kokende kuna bazwaka biso lokola bato te yo moko oyebi nakobetela lisolo ya bato ya wiwa te mpo wiwa aza lokola ata moto aza na valeur na Kinshasa te azaka wiwa ata aliboma aza na valeur bongo wiwa akoloba eloko nini mpo mokonzi ya mboka yo bien mopromese ayo akoyamba ye te selo wana efaleka bino na bino bosolola mpo na bino na kosenga bino ka boloba mpo na eloko bino moko bozomona esali bambula ebele tala bato nde babengani bato babanda koteka awa nyonso bakimi moye ya bango ata kofuta ndako eza lisusu te mpo esika bazoteka ebebi ata moye ya moto alati kete ya pembe ata yo ndenge oza boye oza sali te soki otalisi kete na yo wana eza sali te moye oleka awa na makolo eza te so moto etie 10 000 papa awa kaka bolekisi amoi sikoyo eta ya nzela mikanda nyonso tozofuta complet ata nayebi te soki bato ya mituka mpe balobaka biso ya bato ya moto tozoloba bazoyoka biso te boyebisa mpe bato ya mituka baloba soki bango nde bakoyoka place oyo eza mbala ya liboso ya biso koloba te tolobaka awa toza na Croix Rouge Bokassa na Croix Rouge Bokassa are na biso ekomande na mai ata moya ya biso komema clia eza te mikanda tozofuta neti nga autorisation de transport yango oyo bajeto naza nango carte rose naza nango casque yango oyo me mikanda yango tozofutela musala place tozotelema eza mabe me tozofuta mpe mikanda tozosala makambo nyonso en tout cas place oyo seke mpona nga moko namoni ke ekobonga ta na 2027 seke sire na ngai po elobama mingi solution ezwama te seke nayebi ke 2027 vers 2028
ekobonga nango totiaka eleki ya bongo eza bien mpo na nga na moni eza bien nasepeli parce que toloba mingi solution ezwamaka te ekobonga ta na 2028 client akobenga nga na mosika nde nalongo na moto awa nakei komema ye esika mpe akokende kotia area eza te aparaka awa nde area ezali seke naye naza sire ke ekobonga na 2028 bakinwa bayebi lisusu te bakende wapi bakimela wapi mpo na Kinshasa banzela ezali ata ya malonga te oyo ezali awa na Croix Rouge Bokassa pardon badi babenga yango nini bakanivo babeta yango kara kutu bakipaka ata kobongisa yango te kasi bato ya moto bato batekaka awa bafutaka batike na bango kitansi bawewa basombaka mbongo yango soki ekendaka wapi eyebanaka te kasi boyeba ete bambongo oyo population afutaka ya batike to pe bakitansi ezali po ebongisa banzela pe ezala kitoko po leta a continue kokotisa mbongo na lolenge oyo esengeli ezali bambongo ya bamabenga na bino te oyo bozali kotia na bapoche misala ezali kosalema te oyo ezali komonana na miso ya bato ezali soni pasi pe mawa po na kapitale oyo toyebi te babenga yango nini esi babenga yango kin poubelle kasi tour oyo esengeli balukela yango kombo mosusu kokamwe Kinshasa eleki partout oui. TikTok na biso ya mokolo na lelo. Je chante pour Fati. J'ai fait plus de 3 chansons. La première c'était béton, béton, Fati du béton. La deuxième c'était Fati, Fati, Fati de Vissinga, I love you. Troisième, mais Fati Ajana, le papa est quoi Fati a sauvé ta candouze. C'est la maman de c'est la maman Marthe, c'est la votre présidence. Tubataka kanduzi yamuna yopesa nga pouvoir ya na disparaître na bimina kaka patina woyi ya mpwi nga bina limbisa hote etongo lo mama fatigue Voilà mbongo wana shaba jikonda j'étais un peu stressé et moi le rappeler jamais seul donc photo za photo to kende kuna na bosi ni pani na wapi na woyi ya na kuomba ila na nzele pa fati consigne za ki oloba beti mako 3 fois obi tokeni ton tete na to 1 2 na bosi ni o shoki akena nga kunjela ngafuna kwenda ngam kuna rapidite na kwenda elonga ba miyibi banja kende nini nalanda oyo bani otiki ngapone yo yebi andeni papa chango changer kuna lion acha kama fanya nazo okay Jesus peto pas monsieur le président wana rendez-vous nae lobati yo mto mimi ngawati papa excusez bon oyi ngwe bati matete bwe acha kama fanya na jardin botanique nae bisoke awo ya wapi kinga kati Jesus libo ezole nga kanga mo Vous êtes venu visiter Kingakati? Venez. Faut pas avoir peur. Vous allez aller visiter les lions. hein monsieur le président attaque kaza basoso eza ataka je bangungi chilolo bateloni zo vutenga na so beta boko mbele yule bekini bete komedi 3 fois na sota na mto tina yo nasobi na bako bao babi poto limo fo yolo basi toki yule benini si swingre de loba si sui si Healthy pour moi. crie si que swingria na no mamba tala tika la C'est non match. kabila wanyi kabila kila kamuluva kwa mwana kabila kabanga wa chilombo Calme-toi. Je viens visiter calme. tika bantu
Appelle-le, je vais leur donner quelque chose. Pourquoi tu ne m'as pas voyou, tu n'es pas qu'à tomber. T'es pas qu'à tomber bien un peu, man. Monsieur, venez. Non, ça va. Non, mais j'ai dit. Tu l'as voulu. Non, c'est comment ça va. ezalaki esengo makasi mpo na ngai ya kopresente bino ezalaki édition ya mokona lelo tokutani bongo lobi mpo na prochain numéro Réalité ya banaki, réalité